Mboka Mobimba, Bisika Bozali, Angola et Prometaki Bino, et puis la production tout dit le 20 chez Prometaki, partout Bisika Bozali qui est à coproduire Fali Ipupa pour 2025. Et j'espère que mon Bino Moko, hier, Fali Ipupa, atterrissage Zalaki déjà dans Kati Angola, na vol il y a 6h30 vers 7h, Fali Ipupa Zalaki na Kati Angola, bota la Bino Moko population, ndenge yaki koyamba accueil Fali Ipupa, masse o Zalaki wana, non, ba meilleur fan au monde, ba meilleur mélomane de musique. Diaspora Mobimba bakende ko sepelisa o azali frère pende wora bango Fali Ipupa musicien international et puis bomona ki ba gravation na awa bisika tozali ya émission na fly oyo et lancer message par rapport à concert au ezali le 30 et lelo toza le 29 jour J moisin bisika tu bozali to pesa bino message bo somba billet bo la motiver parce que porte est comme fermée alors na moment où tozo solo na bino ba place est commis déjà presque illimitée. Dans quelques heures, le 29, sold out et bêta. Alors, bino bandeko, tantôt na bosala qui réservation na bino te. Ah, matali bino batutu bozala kananga, ngana banda ko yebisa bino déjà dès le premier jour, bozala prêt ya kosomba ba billet na bino ya kosala ba réservation. Alors on a commis ko lemba ba appel, yango bo senti que téléphone na commis fermé parce que Fali Ipupa a na mboka et puis le sénateur Paolo Tudilou a s'appelé Siba Angola parce que a sali promesse aux ala qui promis bomoni bino moko organisation des ali a tozali kolo ya podium botala bino moko des propre aigle lobby les 30 a ko sepeli sabato avec F victime Mobimba yango moni bato basali ba réservation na bango ba mbote ba maboko makasi parce que bo sepeli si Paulo na ndenga mukiete alaxi bino pe kaza le meilleur producteur en Afrique le meilleur producteur ya bato oyo ya sepeli sabato na kati Angola ezaka moko Paulo Tudilo na ko mema bino jusqu'à la fin parce que to bandaki makambo na pasi bato belé bazalaki aba monaki nde to bandaki tantôt plutôt mais na moto comme Kimia notre artiste est chef Azawana aza parmi bato oyo pe bazalaka na Tudilo le 20 touche toko tanakati kuna boyoka bilengi ya musique ndenge ko banda bozwaka moi flash na ebike ingénieur Kelly mutazo sepele sabatu mutazo comme sabatu kitoko neto zabo to zakada bien mais ingénieur Kelly azo bakisa moi la presse présidentielle comme Kimia ingénieur ara fier kitoko makasi bo mona bino mo le 30 ne kozala